Radio Panique Africa l'un des clics tozali bongo ko solola na Mama Sandra o bozali koyoka bongo en direct tozui Mama Sandra azali na biso Mama Sandra tolingi ope mamwa mokepo to bandaki koloba te condamnation ya likambo eleki ezalaki matoi mibale mingi ba condamner Mama Sandra à décevoir bo nyonso balingaka ye po bayeba kitete na kuzu ya sololaka na première dame. Ba comprendre te Mama Sandra a eu 100, 200, 300, 50 000 dollars. Ngambo mosu balobi me ye Mama Sandra n'a rien à perdre po aza eloko te na kati ya société. Moto aza eloko na kati ya masolo yo, eloko entre guillemets. Ezali Mama Denise po ye azali première dame et ye azali na beaucoup à perdre. Mama Sandra Papa moko alobina tuna yo kaka. Tokomi wana ndenge nini? Eloko tulingi toyeba. Tokomi wana ndenge nini na comprendre. Ba voice ebimi. Surtout na ba voice. Tokomi te ba voice ebima ndenge nini. Et aki mercredi, et aki jeudi, et aki 19h50, mutu moko asui yo na litoi ezalaki ndenge nini po lelo toyoka o tozoyoka. Mama Sandra kata miko. Mama Lili, Mama Mimi, Nalina s'expliquer bien. Omoni Mama Lili soki na bandai koloba mabe ya Félix, nazaki koloba pona tika komona place Félix azo sala musala te. Biso soto kaka 300 millions, 400 millions et boye kindaki ezongaki. Musala onga na moni. Oyo nga na yebi ke mutu wana na yebi ye. Apesa ki mbongo temps musale kindaki pa ya mutu mbongo kindaki pa ya mutu boye mbongo kindaki pa ya mutu boye kindaki pa ya mutu boye total 350 000 moi j'ai vu omoni mama soki na koki ko wanga na 350 000 wana te pour je reconnais que Denise azalaki première dame na Congo et elle a investi 350 000 à aider ba Congolais, ça j'ai vu et moi je porte ça sur mes épaules. Vous voyez, tant que tu ganga à personne 350 000, Denise a tikala kukabilanga ata 1 euro te. Maman Lili, Maman Mimi, je vous l'ai dit au nom de Dieu. Denise a tikala kukabilanga ata 1 euro te. Sylvie Moulumba a pesanga y fleur, moulangi ya champagne, na ba chocolat. Luta ya assistante ya Denise Nyakero a pesanga y sac ya Louis Vuitton. Tango blosonanga, ma papa mi balé ya Hermès. En dehors de ça, nazwa cadeau mususu pa batuana te. Yokinga mama. Mameloko nde tozoka makoma yo mutomona na waka makasi na esprit. Omoni komona yo boy. Et mona na rapenda koza fort de caractère ou forte de caractère, oza makasi na molimo. Mais comment omitika ki na bopete nyonso kozwa ba cadeau ya batuana, sachant que kokoi kozala pe na poison na kati yaya. Et là, on dit que bazo comprendre était en Maman Mimi, ngai atabaye na ba poison na bango hein, ils ont la ka bango. D'autant plus que ba ki na ba bombe na bango awa. Na mona ki peke, ils ont peke ka bango moko. O bato ba usala bombe na bango na boloko. E kozala ka bango moko. Moni mama. Yango na ebiso ke ngai tant on a Sylvia qui veut ngana considérer qu'il était que le gars mutu mo sala na gouvernement pour malheureusement pour ngana yeba qui était ka assistante na signer mikanda et Denise. Mais elle est venue parler avec moi na canal et moi Simoko Jenny Justice à na Belgique. Et tant que sola na civil na moni loko mabe alobaki na ngate ngape na baki lo mabete mais elle voulait juste koutiana si. Et tangu assisi ko sola nga malheureusement elle m'avait enregistré. Enregistrement oh wana ya salaki agana ko tindela ngo petite sœur nanga tinda ki ona kina tinda ki ngo tie koma kina États-Unis pa ya cousine nanga ya petite sœur nanga atindela kinga. Et je savais déjà que bateau yo baza fausse nangai. Lorsqu'elle est encore venue avec mon petit frère na sola même pas na bango na kataka téléphone. Et tant ba yelinga dossier balingi ba bomangai nga mutu na komela ka CV mulumba na komina lubi bolingi bo bomanga na sali bino nini.
Elle avait nié, elle avait dit qu'ils avaient bangoté, moutangara bomangeza tel, les places autres dit qu'au solo là. Et puis dossier à cousine nanga Gloria Sengo bakanga ki na prison et kokota na kati. Nandenge ba libéra ki Gloria Senga. Après to koma ko solo lokola ba congolais. A commis ko bete na lisolo ndenge na traumatisé Denise abandé ko kama na chambre azolela ba ma parents na ye tellement elle m'avait dit vraiment que la dame elle était mal au point. Et je suis quand même chrétienne. Et je peux pas moi. Soyi mutazolela. Nga ba finga nga choka kipenga. Mais si on a choka mutu, la moindre des choses à faire c'est demander pardon et faire la paix parce que la Bible nous dit si ça ne dépend que de nous, on doit faire la paix avec qui? Avec tous. On n'est pas des ennemis pour to yibanate, to sala mozikité, to lingana mibalité. To sombana to sala ki camaraderie mais to zakaka to zona divergence politique. Mama Sandra olimbisa mwa mokena betelo mwa lisese na yoki yango epa ya Général Makoso na yebite soko batu bataliye azoloba makambo ezoleka na mboka na biso sur bakuluna alobi na yebi sous président aux États-Unis te soki George Bush ba memeli e prisonnier moko abomaka soko moto azaki condamné à mort na kati ya prison wana prisonnier asambeli abongoli motema komi penza exemplaire balobi na ye lokola yo sambelaka sala to libérer mutu wana ye soko George Bush soko président ni wana États-Unis azui mutu wana lobi ba bomaye kutu lokola as komi ko sambela komi bien le temps be bakande mabe malamu ba bomaye omoni teke mawezanga mboko sambelo pe to sambela katango mosusu to comprendre kate lelo bato musu bakoloba George Bush aza mabe ndenge abomisaka prisonnier wana po sambela kipe abongwani siko lo sambo yo chaki liboso e yo kisi yo mawa lelo to komi na chapitre nini au nom de cette losambo malobomboka yo maman mimi nga dans chapitre naza toujours kana losambo na kobi ma losambo te ponga vina ngeza losambo. Mais il n'y a pas si ça que mon tout ce que sali mutu mabe na omoninga son albaki na senga ki Denise Nyakiro pardon où je reconnaissais que je suis allé un peu plus loin avec elle. Denise Nyakiro na noya te personnellement ko finganga malgré tinda rabatu na ba finga batu ozomona mais yé moko funga monokoni te afinganga tout comme la tango ba singa kaza mal au point je devais demander pardon na bo chrétien à solo je devais demander pardon. Parce que même Bible, le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais bino boye botumbinga ndako. Bosisi boluki ba détective na bino balandaranga. Bosuki wana te boye boluki batwa kidnappé bana nanga na mobile nanga. Bosuki wana te bukangi mama nanga na Kinshasa. Bosuki wana te boportenga ba plainte o na yebi moto na makolote. Mais likolo nango na yebi de la vérité, j'ai toutes les cartes en main. Bozozo tupe wana ya rokende kufinga nga kutimatela nga ba live kusela nga ba video ezala ka mama eloko bino de bo komisango ezala ka te me bino bo komisango po eloko bato musuba ko tuna mama pendant 6 heures du temps ozayi ko sola nini na première dame 6 heures ah mais ba conversation musu ya mwana bimisi si elle en a tout ko bimisa. C'est que boone ko jouer à quoi bo kuna bazo enregistrer baninga bo koto donc amitié ngo wana yaki sincérité de part et d'autre parce que bango bazo enregistrer yo besoin enregistrer bango attends qui était qui sincérité ba qui prend la décision que o to succès sikoyo mama oya yo akotaki makambo wana ndenge ni po na ba petite sœur na yo bazo témoigner omoni tozana psychose moko na kati ya communauté toye bakalisusu ko distinguer au point que Mama Sandra bato bazondi makutu ba voice na binote bazoloba eza ba montage na intelligence artificielle bato bazondi mate siko bo kotisi mama na kati petite sœur aye koloba même likambo ndako na yo zoloba ke batiaki bombe liboso e panzana yoka yaki ndengunda waki ko préparer pose la nkanda moyeto loba penza wana code bana mboka bako. Ça c'est n'importe quoi parce que la guide est dans mon candidat tombe avec le chababilo na bango. Mbongo ba pesi yo balobi yaki mbongo yo lobaki yaki mbongo ba futa kinyongo ya mobali na yo bazalaka nango. Po asalaka musala na Congo ba futa ete. Donc combat na yo yaki même pas combat moko ya solo yaki nyongo yaki olandiaka lokwa ya gabi moki ate alandaka makamba banda kunaye. Mama mimi mobile nanga za nyongo na bango te lobamba lokuta mobile nanga tikala za nyongo na bango te ba futa nga pembo mote ya nyongo mobile nanga ça c'est une fausseté
za makamba lokuta kande na ebisu wana basala misalo nga na mona o nga na yebi batu wana ina mona ki ba dépenser 350 000 ba payer sur 50 000 ba payer sur 100 000 ba payer sur 100 000 ba payer sur 100 000 faut tout ça clair mais que ba futa mbali nga nyo yelo ni mobile nga travailler na bangote mbali nga travailler na bangote Maman Sandra eza lokola to bengo lokwa reseller to bengo ndenge ni po moto ayibi eloko aye atekelio mbongo wana soko zo bango ba yiba kiango donc ba yibi baza miyibi ba yibi na Congo ba pesi pe yo o participer moi mokete mama mimi soki ba pesi nga mbongo alié eza ndenge mususu mena lobi ke basala misala ona mona na soki lelo o Denise aza sous première dame te batuni ngai oye tu retiens quoi de Denise Nyakero na oye ba ki Denise Nyakero aida plastel na mona c'est tout mais akabela nga 350 000 te o balingi ba aussi ça te mais apesa ki na associé na fondation na yo apesi ba fondation nyonso te o na fondation na ngai de o pesa na fondation na nga na ndenge nini après ça fondation nga ndeni wana biloko wana nazo mona bazo kaka ba communication ba kolobisanga makambo nga na za ya kolobate maman mimi donc j'ai dit je suis témoin de 350 000 que Denise a aidé le reste là je ne sais pas a aidé nani oza témoin a aidé nani à moins que wana ba komo mema na terrain moko eza bizarre moi je suis pas là pour commencer à dénoncer les gens donc to comprendre kaka na yoka ki na ba voice wana eloko moko lobaki obieye mutalobaki ya 1 million bazolo banangai soki na sombinda kunaza na 1 million nga soki na zaki na 1 million wana mama Denis soka zaki na 1 million nde abongisi nda kuna ye soki ya wapi muto apesi 350 000 muto apesi 600 000 euro to alingaki apesa 600 000 etikalaki 600 000 plus 350 000 baza pene 1 million te les solo à 600 000 les solo ni nazo comprendre pile solo 600 000 les anna ndé fallait peut-être 600 000 kaka yote ndé fallait ba bakisa likola à 350 il fallait ba bakisa lisusu 600 lakini 600 000 ngai na wona ni na sale libon ya musala yango wana moni eloko siko bato bazo reprocher au moins mingi mama Sandra nde yango wana kosangana na moto yo lelo okokoka kosamba te potango bato bayebaki yote yozo telemela bango côté mais il fallait qu'il tina ti mais tango ba Sylvie ba yeko kota na bomo inayo ba nene ya ba yeko kopo yo pesi nene ya lokola otangi 9 000 euros nene ya zuyango à l'occasion de nini mami mi avandi kaka on a lobité que fallait pesa pengai chance kuto angana na lia kitendele ro na ko sambaka nene o pesa 9 000 euros ya nini mama mimi ngala bandi ko sa ba financement na Congo depuis 2017 on appelle ça basiba financement ya modèle à modèle. Qu'est-ce que j'ai gagné dedans? J'ai bénéficié quoi dedans? Rien. Moutou na nature na yé. Exactement parce que na combattre le régime ya Félix donc nature na ngai kuya. Non, je suis pas dedans. Par contre ça la polémique on a tezanga moutou na makolo. Moi je ne dis que la vérité. Je veux pas entrer dans un mensonge et écouter là spirituellement peut-être dur. J'ai dit la vérité, je reste dans la vérité. Et plaire ou plaire te, j'ai dit la vérité. Siko lokwa bosala naki po na kozwa ka ba biyano na mituna ngate mama po na tunaki tokomaki ndenge nini po voice bima na poisa nazwi nano kaka ya note na tuni 9 000 ya nene ya nazwi kaka nano ya note nazana ekobie komaki ndeni na sani mama po to vanda ika boto moni ba voice ngana mona ki yango liboso na bio no ma Sandra ko sa makambote na mona ki yango troba tango e bandi obima na kipaki te me eloko nini esala kite olamuka ki na tongo moko otieli bato ba voice wana na poisa eloko nini na tika na bande ko tia ba voice Sylvie to on a yebi vérité que muta organiser ki bando nyonso et que c'est l'arme explosif etc. eza Sylvie mutu aya ko monter petite sœur nanga contre nga po basa ba vidéo ba imilinga eza Sylvie mutu amema petite sœur nanga na Kinshasa ti na oya na bango eza Sylvie c'est alors que na komeka ko saba vubani ni ba kobimisa ba vérité pour mokili ba ke Sylvie aza criminel c'est tout oyoka ki somote ya ba représailles somonde ni moi je suis dans la vérité te mama kobimisa eloko ya bongo s'attendre quand même te ke ele kaka ndenge wana. Mais moi je suis dans la vérité, ma vérité va combattre en autre matière qui était la vérité, Vézan Zambé.
famille na yo ndenge bako loba baleki na yo bakoti makambo yango baki manipuler bango nyonso kaka epai ya Sylvie. Ouais, Sylvie a manipulé tout, c'est sa nature. Yo moko petango yoki ke bango pe babimisi ya yo na yo po sutuka ki abi o nzoka nga pe bako enregistrer nga sutuki saki yo te. Ah ouais. Et nga na sina yeba ki ke bazo enregistrer. Na yeba ki bazo enregistrer nga mais na yeba ki te ke Denise a ko enregistrer nga Sylvie oui. Parce que na yoka déjà Sylvie avant même première fois au solo na yo. Mais Denis, c'était quand même pour moi fort que Azwa qui la peine on en a tant on a enregistré ngala mobile nanga. Voilà. Oui, yango moni déception ya communauté za makasi na isika wana po bato bako kamwa mama première dame. Nebite soko bato bako comprendre tete mama Sandra zwani likambu na ka mama mimite na lobi ka mama mimi na ndenge ya ba niveau yo mama Denise aza première dame. Tokiti makasi ndenge wana na ndenge ni mama ndenge to sanganaki na bengi yo mama Sandra na komi ko laka yo to boite bakape na baninga na bango mais voice wana na bimission za yiti awana yote du tout nzamba ezela monanga ngai kiza bango osengaki mokonzi pardon po obangi asengelo pardon. Mimi ngala banga kiluku te. Oni za na tire na nganja bakilinga yango. Makila Lumumba. Jour yo na soline ya mibale. Ayibisinga ki mobile na yazala choqué. Na loba na ya bima na mama na etc. nga menga pe loba na papa nanga. Obota, yo baloba obota na tata na yo. Na bota na papa nanga. C'est fort, très fort même. Ils ont comme ça m'a choqué, n'a pas marché ba moté. Mais likolo ya wana nyos. Na usani ngapi na lubu choqué bino. Donc ko sala kino bango makamu na cadre ka ya koswana donc yo pe au fonda kinde to ba na lingala. Les ala qui koswana oui et puis je reconnais et puis na bisa qui en tout cas ce qui vexa qui ça y alimbisanga. Mais qu'est-ce que je devais encore dire en tant qu'enfant de Dieu? Si ce n'est qu'il m'excusait. Je me reproche pas de m'avoir excusé, en tout cas, je suis désolé. Parce que c'était ça la logique. Je croyais parler à des gens honnêtes, à des gens qui réfléchissent. Moi, j'ai facilité à Naolim, elle m'a traîné dans la boue, insulté. Hier encore, elle m'a insulté, malgré Nicolas Boula Mounanga. Mais j'ai pardonné. Maweza ngambo. Mama Sandra, nalingi to zongela soute po ba audio, nyonso eza sur les réseaux. Moto alingia yoka azonga kuna kasi nalingi lokwa na zuyo oyebisa bao bazo tutisama bo bakangi yo escroc moyibi manipulatrice combattante ya fuati bao batutisami boyo balinga ki yo penza ya solo tongo bazo mona yo ozalaki modèle ya basi oyo bazana kati ya komba bato wana bazoki ba mosusu ngambo epai pe oba ko finga yo na tikeli au micro ma Sandra loba oyo penza congolais nyonso na bo bazo finga na bo bazoki no bazolinga yo kaka malgré bazo yoka yo. En tout cas maman, moi je me reproche de rien. Naza vraiment la tête haute, je me reproche de rien. Tant que na yebiki bon wani serva qui a ko aider ba congolais bon wana ba pisango Sandra te. Je ne me reproche de rien. Naza vraiment sans culpabilité. Naza très... Naza obami bangli balbateki tizi je suis calme. Là, juger la bango de toute façon tant et on peut s'habiller sur raison. C'est comme ça que ça se passe. Na retenir eloko moko olobi olingi kotanga bakombo abatute mbongo wane kendaki esika moko esalaki misala. Toti qu'elle a peut-être bazouzi loko makambo e komisoko na tribunal yo portaki Sylvie plainte biloko wana nyoso tango ekosambama na kanti tango nde ko yebisa biso nani azwaka mbongo wana ba machine à fufu po et pas ndeko na biso mopanzi sangolo baki esombi ba machine à fufu na ba forage et là solo la mona ba sala ba machine à fufu etc. place kuna na ipeni bazaka na ba machine à fufu te ba sala ba machine à fufu de vue ba sala ba cité j'ai vu ba sala ba soki ba comme on est soki ba forage bilo na mna kotimwa na si wana na mona na témoigner te ata na zala ndoki ata izaka pona nuire bango c'est être méchant
Je dois reconnaître que la côté on a Saraki, oh, on a mona qui a hauteur de temps. Ça, j'endosse, ça, j'accepte. Mais, oh, on a monité. Non, non, je peux pas. Tu retenir que mbongo wana ba pesa kango na fondation Sandra T. Mais maman, so ba pesa kango na fondation Sandra, ça veut dire ba kabela ki yango ngate, maman. Mais on a l'ébisio que non. Ba pesa ki yango isala misala na Congo na mona, je témoigne sur ça, c'est tout. Mais olingi koyebisa biso te ba pesa ka nani. Mais yo mona misala. Ngana ko ça va tout na potopoto te pour dans koko ça va dans potopoto pourquoi? J'accepte parce que j'ai été témoin, j'ai vu. Si je m'arrête là. Oh bano baloba que j'accepte, mon cœur reste ouvert. Yangwana. Voilà. Oh makamwamboka na bisoyo. Mama Sandra ozana kati ya eloko moko na zebite soko kombo ango to benga nini. En tout cas ngai na minute na koki ko lingate na za na place na yo po obata français balobaka c'est pas du tout marrant. Bomo ina yo ezana kati oza mama ya bana libota na yo eza mwasi abimiso na mokili akoma ko zanga kimia likola mwano ya bota wana eza pasi eloko esaka nga mingi pasi yango wana moboti fo asepela na bana na ye ndenge bakokundola ye na elengi mwasi anga na bakanga mabe babimisa mabe bazongisa mabe pona mwano ya bota so pona mama na yo azolanda yo lelo yebisa mama eloko moko azoyoka yo ça va aller, tout va. Maman Sandra, on dirait qu'ils ont minimisé la situation, yoto, ezaka pas sur zolingo laxate. Maman Mimi, j'ai confiance en Dieu. Bible le dit, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, je crois en Dieu. Même à la dernière minute de ma vie, je croirai en l'Éternel, mon Dieu. Donc, je suis calme. Biso batoto landi o lelo totika na nini na mito na biso. Mais la pesibino merci mingi maman. Mama Sandra totondi yo botondi ya mingi. Na ebite ko suwa eko sa pasi. Bandeko ba ko landa biso biloko mosubo yo kaka na musika bomona kango kaka musika te. Mama Sandra ba oyo basala psychologie ba oyo ba yebi kati ya moto ba koyiko yeba te motema na yeza ya kuzuka. Mama Sandra za mama Sandra tango abimi na libumu mama na ye kasi tango akomi na mokili mwasi ya moto semeki ya bato mama ya bato moninga ya bato eyaka moto nde abungaka nzete soko ese telemi ekokola ebimisi moto nde akoya kokata nzete kasi nzete akomikata te balobi moto mpe asalaka eloko te abungaka te mpo ye azaka azoba o mwana alobaki kata zoba aka azoba pasi eleki mingi ezali nini ro komoni kosambela oyo ro oyo mama Sandra koti ye akanisaki te na kombo ya Yesu oyo ya ye mama Sandra bato mosu po mama Sandra akotanga nzambe mama Denise akotanga nzambe nkolo kitako nkolo oyo akoloba na kombo ya nzambe okaka na sambela ko kuna zongisi na kombo ya nzambe oyo kuna ko enregistrer moninga oyo kuna ko enregistrer moninga ekolo Yesu yaka ekolo ye akoya te salite boy salite ya boy Mama Sandra totondi yo botondi ya mingi to beto yo kana no semeki national oyo balobi akomi akoma betini masiki merci. Tina yo kosike ngai mbote na le
Cherio, me kamo kio kanisa. Cherio. .4 FM Radio Panique Africa Lande clique tozali bongo kokoba. Hey! Makamboyo eza somo na nzoto malili. Soko tolobi tolanda biloko yo poto chivundu eza na kati ya biloko yo kosakana te. Nani kombona ye? Bozela nazonga nano moto. Sylvie Mulumba. Azali bongo petite sœur ya Jekoko Mulumba. Yoka poto hein. Sylvie abotaki na Joki Bonge. Joki Bonge pe mobali wana abotaki na Gisèle Mpela. Yoka poto. Mama Denise Nyakeru baza bombanda na Gisèle Mpela te. Po tata mokonzi mboka pe abot. Est-ce que vous vous rendez compte, là on est en train de parler nabat et Christo. Tozolo ba makambo bana. Donc tozo beta masolo na bango lokola. Mais bato wana baza na sommet de l'état. Toko beta masolo na bango ya boyete. Et sambi wan. Mama Denise azali bombanda na Gisèle Mpela. Mama Gisèle Bombandana, Mama Denise Bombandana, Gisèle Mpela. Zela. Comment on dit? Sylvie Mulumba. Yepe Bombanda lisusu na Gisèle. Donc, Mama Nyakero, Sylvie azali bras droit na ye, bango mibale bambanda ya Gisèle. Boyebi kaka pona expliquer bino boinga moko naoki moto na moto boze na bandela nanu pona tala so na comprendre bien. Gisèle Mpela abota bana mibale na kanisi na Joki Bonge. Avant ou après na papa Félix Tshisekedi Tshilombo. Ye Joki Bonge pe azalaki mobali ya Sylvie Mulumba. Siko Sylvie Mulumba bras droit ya Mama Denise. Mama Denise mbanda ya Gisèle Mpela. Mama nangai Mungu we naona Kristo zala nanu kuna Kristo epa tata kokita nanu te. Zala nanu epa tata po soko ye
Mais makambo kokuta okosepela na biso te. Po yo moko kotala biso déjà na musika okomona bato baza ya kopola. Bato moko penza badoka. Première dame nini na kati na sena moyo boyoki bako beta masolo na eloko atoko beto ya biso. Na bandeli Mama Sandra n'a rien à perdre. Azane kaka combattante. Ata soka zwaki 350 000. Yepe kutunde mutazwaki tauti koloba bino moko boyoki. Ah boko mio intelligence artificielle. Ah boko mio eza ba voice moko monté te. Moto alobaki makambo wana ye wana. Moto asolaki makambo wana ye wana zoloba. O na uti kozwa sikoyo boyoki Mama Sandra. Avandi na kati ya mboka Belgique. Mama Mimi paza na kati ya mboka Belgique. Mbongo nyonso ya mbongo kolia te ya Mama Vikinga Fani. Mungu we. Mbongo nyonso eza mbongo kolia te. Nakanisi mokolo ya bonane tango tosalaki plateau na biso tosalaka na ba invité na biso po ba mona na studio te. Papa Mike ozalaki hein? Oyebi lisusu papa toyambaki alobaki nini? Papa Jules, Mama Mimi, mwana na ngai Fabrice. Biso toza na connotation nini kuna bazwaka biso te po nini? Mais moi chance nde lelo yo tobimi na ba voice. Bandeko, vivre mieux c'est vivre caché. Bilba matala na oyo bino bana kisasa bako benga bato ba kende ko mimonisa na ba réseaux sociaux. Na ba Louboutin na ba Louis Vuitton tala ba sombeli Mama Sandra saki ya nini? Louis Vuitton, Hermès. Biloko akombo bakitisi wana. Mama Denise nana conseil ya kopesa yo soko mokete. Mote misali ka pasi. Mote misali pasi makasi. Toyebe loko to salate. Toyebi loko to lobate. Lisebo sangani oyo eyaki wana. Boluka ndenge boko kimisa biso nango. Pasi Dieu merci Mbokani, tika tu es ma mère. Marlène Tessa, mwana mama Fifi Owambe, Bernard Loae. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène, nalelaka lisusu te. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène, nalelaka lisusu te. La maman de Jess et Bradley. Les heures des saveurs. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène, nalelaka lisusu te. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène, nalelaka lisusu te. Marlène Dantessa, Marlène Bokani, sensationnelle, glamour chic. Nana Rémi a laissé la terre. Oh, on a joyeux na vinanga. Na joie grâce à kotoucher nzotono. Le plus heureux des hommes sur la terre est Zanga. Dieu merci Mbokani, amoureux de toi. Marlène Tessa, moi c'est ba charisme. Salana Jewana. Je l'assume et moi je t'aime. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène Tessa, nalelaka lisusu te. Motema nange zokaki bapota, na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène Tessa, nalelaka lisusu te. Marlène Tessa, Mbokani, Yambana, Nana Epa na ya mama.
c'est seulement toi que j'ai choisi. Pour rien au monde je pourrais te laisser. Marlène, Yamana, souris-moi. Ensemble, toi et moi, on fait parler le monde. Motema nanga zokaki mapota na banzela nyonso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène tesa nalelaka lisusu te. Motema nanga zokaki mapota na banzela nyonso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène tesa nalelaka lisusu te. Mariam Issa, Laurette Mbayani, Vieux Nangai Pius Mwabilu Ebinde ya Moamba, Jojo Ngonda Imene. Marlène tala na biso na mokomona, on dit les yeux ne mentent jamais. Non. Marlène yeba na biso na ngayo zali, la meilleure carte d'Afrique. Mwana nzambe, na kota tue na motema na ngelongi na yo. Juste en bas j'écrirai Marlène avec mon sang. Na ba pensé na ma bondeli na ngayo zali. Et si jamais on ouvre mon cœur, tu es le seul amour. Nana prouvons nenge nini. Verbe aimer n'est pas suffisant, il me faut plus. On a eu Marlène, mon amour. Je te promets que le meilleur, pas le pire. Marlène est à la nengemiso na ngezo briller. Tango débarqué dans les putas. 5.4 FM Radio Panique Africa l'un des clics ndenge na ebisa kibino lelo nako bunda na mimi yemoko Mosala Papa Loma ako continue ko représenter équipe kuna na matanga esika ya ndeko dudu nako zo ba message ya batu ebele ngai moko technique ngai moko nyonso boko yoka na kosala nga moko eza évidenté nako tanga ba message. Papa Fulgence ya solo ezali vraiment pasi na sommet ya l'état ndenge balobaki na bandeko mosusu nde lelo ba gouvernement ekoyi ba président ba démissionner na ebité soki ba sanctionner nekoki kozala na niveau ya première dame pour ceux qui sanction ezate et kozala pasi toyo kanano bandeko mosusu ba kotinda ba voice toyo kanano. Allô maman na yoki ba makambo pele l'équipe ba voice nyonso to l'équipe tozo yoka so moi. Maman, nazaka na eloko moko ya koloba. Eloko moko kaka. Maman première dame. Maman mabengi yo première dame. Première dame ozali au-dessus de la mêlée. Tala mobali na yo tala mboka. Tala bana oyo nyonso nzamba pesi bino bozo kamba. Tika balobaki bakindeki esalaki emataki bakiri wapi basali boyete maman. Boyete maman. Boyete. Mata niveau ko Bible bino bozo tanga bozo lo baki bosambela nzambe. Que dit la Bible? La Bible dit une seule chose. Soko moni bato baza occasion de chute pour toi, sors de leur milieu. Mimi sana milieu wana eza sous milieu na yote. Hein maman? Bongo te, pardon. Eza biloko moko tellement insalité que moi, en tant que personne adulte, mature, naza choqué. À niveau nanga. Ceux qui n'ont choqué parce qu'ils n'ont sensé. Ils ont combiné au salut wana, ils allaient le bien insensé. Comment à niveau na ko sur na plus de 6 heures na téléphone. To boy était sur na bato maman pourtant nous a peine besoin de consolation. Mais maman, biloko bambanda na yo, biloko banini papa sala ki boy amataki boy boko mobali na yo ko maman. Bomba mobali na yo pe yo moko mi bomba. Tika kolandaka ba biloko wana oza déjà na nyonso encadrer mobile po mboka ekende liboso tika bana basi oyo bazolanda yo lokola ba flatteuse po pesa bango mbongo. Maman mata niveau ko ata niveau s'il te plaît maman s'il te plaît mata niveau tika biso s'il vous plaît c'est tellement sale. Je suis dégoûtée maman, je suis dégoûtée. Nakani c'était ayo hein. Oyo moni ke zaka mokili mais okoko koma na niveau wana te maman pardon. Nous avons allé bisanga, oyo poli bisanga so mwina lobeli o mabe mais na lobi pona la kisayondi nzira ko. Naza mukolo no musika naza ma mubimba. Na senge na yo dorénavant auto la banani yo so fréquenter. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ndenge yo zo lo baloba ona na bango wana e comme lokwa bino sumbuza ndenge moko. Mo zali so ndenge moko te. Bango bazana se yo zali kolo musika na bango. Si oza kana bande kona yo ko so na bande kona yo te. Pona nyinyo nika koyeba oya sala ki boyo akende ki boyo. Pota na moka pardon.
Allô maman, en tout cas, nayoki mama comment surtout l'équipe va voir signon surtout l'équipe tozo yoka. So moi. Maman, nazaka lelo komoko ya koloba. Lelo komoko kaka. Maman première dame. Maman mabengi yo première dame. Première dame ozali au-dessus de la mêlée. Tala mobali na yo tala mboka. Tala bana oyo nyonso nzamba pesi bino bozo kamba. Tika balobaki bakindeki esalaki emataki bakiri wapi basali boyete mama. Boyete mama. Boyete. Mata niveau ko Bible bino bozo tanga bozo lobaki bosambela nzambe. Que dit la Bible? La Bible dit une seule chose. Soko moni bato baza occasion de chute pour toi, sors de leur milieu. 02 732 0450 Nziana biso ya singa. Nakanisi malobo yo mama alobiawa. Alobia za mama mukolo apesi pe toli epa ya mama première dame nakanisi lokola yo zaka mingi na ba réseaux sociaux na ba voice ndete oyebi ko vraiment opasaka ba temps mingi na ba réseaux sociaux oyo kabiso. Omoni balobaka monoko elobaka mingi esumu kaka pe mingi. Moto ya vandi na téléphone pendant 6 heures du temps à Zoloba. Yo ndimite te ya mabe ko yiko zanga kobima. Au point ya kobimisa lisolo ya kopena yo mokazaki kopena nga moko akala. Mwana mobali wana asali kutu na ba crise attention. Asali na ba crise attention mwana mobali wana. Mama Denise. Azalaki kopena nga ya kala. Mama Denise ebimi. Et puis mwana mobali wana azosala na présidence. Monoko elobaka mingi ebetaka mabaku mingi. Mama 6 heures na téléphone ngande loko ezolekelanga. Maman tu racontais quoi? Ponga moko ndenge nazawa 6 heures na téléphone. Moto na litoye ko swa na ye téléphone ako décharger te. Mama kimiako. Bon, moto nyonso abunga kandenge tolobi. Soko moto abungi akoki pe kozonga na nzela. Akoki pe koza oaka mutu. Waka mutu ndenge na lobaka boa batu bosukoli te bokolumba pe solo. Bosukoli bobimi pepeto. Na makambo ya nzoto ya tata belaki eloko boyende zo salate kasi zande. Mama Sandra zaka ka combattante. Komiti na niveau ya yete. Ata soki azana mbongo, mais azana titre wana te ya ki première dame. Est-ce que bandeko yo ya bakala bato ba senti joie, ba senti nanyo yo. Tozonga nanu batu ko bandeko na kosenga ka bongo esala. Po biso komaka ba jaloux, bozo ke la yezu te, mitu esala. Urmsu totala sima tozonga bato. Moto mon baba yo ke la ke kazu donc nyoso ya sala kaka amen. Non. Moto pe akoki ko bunga. Mama bungi rumba. Comment yo ko bimisa lelo aki kopena nga ya kalate ko betango te mama. Siko yo kanisa ki que yonde tu étais la seule azaki ko enregistrer maman Sandra mboa swimboa. Yo aki ko kanisa nde tu étais la seule azaki ko enregistrer moninga nzoka moninga pe aki ko enregistrer yo. Tala niveau mama. Nalingi to sa ba comparaison te mwana mwasi autaki kolongwa ba kenda kombone Olive Lembe azaki boyete mama Nguli na Brazzaville te to sa ba comparaison te. To sa ba comparaison te tote ya mama Denise aka mutu atamboli mabebele et le plus grave boyoki mama Sandra lobi yekutu mutabimisa ki voice ya makambo etalaki pas pardon. Donc ça veut dire yope mama obimisi. Ya bimi omitie na niveau ni mama Denise tozolo bana yo première dame yo mama tozolo bana yo ya bimisi yo po bimisi donc oche na che comment ko komana na ibite na bandeko toi ki ko yoka te na cour royale soki moto neti bana ya ba roi bana mikebwe bazaka ba cour bakolakisa ye ndenge nini akozwa mpifo soki akomi na mpifo api ambote ndenge nini aloba na moto mushindo kai. Ça s'apprend
bakolakisa yo ndenge nini okovanda na cour royale. Ata soko kolamba mbinzo non à 3h du matin. Ata soko kolia nini. Mais regarde, bato baye koyeba na ba point faible na bino que zaki komi kangela na chambre. Donc Sandra a traumatisé bino. Hey! Mungoué? Donc Sandra a traumatisé bino. Et bimi, hein? Donc Babilo Rangwe soit Kabino. Babilo Rangwe comme. Et pourtant, Maman Denise, tout le monde savait que c'était toi qui dirigeais. Ndjore ko bima wakaka na bango ba Sylvie na yo ango que Félix ça se comporte vraiment en vrai muluba. Oyo moi si azata na place te na vie. Est-ce que Denise akata ne loko akoloba? Mama bimi. Omoni longoli batuna somo na yo Mama Denise wangu. Mi wabo. Olongoli batuna somo Mama Denise. Batu baki ko banga yo balobi soki yo beti likofi na mesa Félix akanelo kwa koloba te. Ndelelo to yoko yokate nzoka yo elokote. Mena qui est lokote oza première dame. Désolé na boyo bakondi mangote. Eza yo. Na minute so balobi o ba couple présidentiel et se présenter soki wapi. Oya ko simba li peka ya tatango kombonena. Félix eza yo. Mama. Tala sima zonga moto et salo bien makasi. Tala sima zonga moto. Oza moto. Obungi rumba. Zonga. Zonga na rumba na yo.